Sali mbote na bandeko nyonso o balandaka biso sali bambote na bino esika bozali. Bienvenue chez Ursule Botelwa TV, boye malamu na chaîne na biso o bolingaka mingi, chaîne na biso, chaîne na bino oyo bolingaka mingi. Lelo toyeli bino lisusu likambo ya Grace Luzolo. Alors boye bino nyonso ke Grace Luzolo aza éprouvé autaki kokufela koko na ye. Toyeki ko expliquer bino makambo nini o ebimaki après liwa ya koko ya Grace ya koko ya Grace Luzolo. Boyokaki makambo nini oyo ebimaki. En tout cas Ursule Botelwa TV ayaki ko expliquer bino makambo nyonso oyo ezolobama concernant Grace Luzolo. Alors merci na bandeko nanga, merci na batu nyonso o bazwaka temps ya ko commenter, ko liker ba photo na biso, o bazwaka temps ya ko commenter, ko liker ba video na biso. En tout cas merci mingi. Nzamba lola apambola bino. Na ye kopesa pe merci na bandeko oyo bazo ko encourager biso na musala kitoko o tozo sala. Merci na ba message na bino, ba encouragement na bino. En tout cas ezalaka vraiment bienvenue na Ursule Botelwa TV. Yo omoni ozana remarque ya kosala biso, omoni ozana eloko moko oyo olingi opesa, ozana message moko oyo olingi opesa na Ursule Botelwa TV. En tout cas numéro na biso ya WhatsApp eza wana liboso na bino, bo pesa ba remarque na bino, ba suggestion na bino nyonso o bomoni ke bokolo ba pona Ursule Botelwa TV. En tout cas numéro na biso eza wana liboso na bino. Toyaki ko expliquer bino concernant matanga ya Grace Luzolo. Grace Luzolo akendaki avant akende Nigeria, azaki na koko na ye très bien, auti Nigeria aye. Toyoki o esengela ki toyoka tolandi ke koko ya Grace Luzolo azasu na bon moite, mais batu ba lobby o esengela ki baloba bato ya koloba loba bato ya ko critiquer. En tout cas ba critika ki Grace batu comme lelo ba mona ka so muta kufika il faut muto aliaye ata muto si akoli ata muto si akomi koko, mais akoki kokufa te, ana droit ya kokufa te. Donc na monde lelo na monde ba congolais mutaza na droit ya kufa te sans que ba liaye, comme congolais tiaka toujours kindoki liboso. Donc d'après congolais ce qui lelo mutakufi ezaka ke ba lié, donc mutako kufa ye mo côté. Grace Luzolo aza déjà mukolo esi akola ki lelo ko Grace Luzolo azongsi molimo na ye pa kolo, mais batu ba ye koloba ko accuser Grace Luzolo ke ye allié koko na ye, allié grand-mère na ye. Alors et ce qui wana te lelo to yeko kuya na point ya Nathalie Baby Donjwa. Selon les rumeurs, tout le monde na ba commentaire, tout le monde batunde bazo commenter ba photo à Grace, tout le monde batunde bazo commenter ba vidéo ya Baby pour dire que Baby a quitté na matanga ba Grace depuis Grace a kufelaki, Baby nana ke ko rendre Grace visite te, eza nini. Alors ba congolais. Pourquoi tous ala peka wana pona olandela ka Baby ngona Grace? Grace Luzolo a posté photo ya papa na ya koko na ya mwasi ya koko na pour dire que koko na ye aza lisusu na bo moite aza ya kokufa. Tous biso to ko commenter, est-ce que ko commenter obino boko ya ko commenter, to ko ya ko commenter ko tia komba Baby na kati to ko ya ko commenter pour na to soutenir Grace, pour na to souhaiter yeba mes condoléances, pour na to souhaiter Grace mes condoléances. Est-ce que biso to koya ko commenter pour concernant Nathalie Baby Donjwa? Oui, to sambela pour na relation ya Nathalie Baby Donjwa bazongana na Grace Luzolo po basala ki couple moko malamu. To sambela ka bazongana, to sambela ka ke bazongana bazala bien wana to sambela kango. Mais eli koloba teke soki Baby ake epa ya ba Grace Luzolo, il faut Baby bandokendaka na ba cameraman, il faut Baby a filmer ndenga soki ko rendre kotala Grace Luzolo, il faut filmer bandeko to tika pe musu ba makambo musu ezara pe bien te. Grace Luzolo a la vie na ye na ndenge na ye, Baby pe a la vie na ye na ndenge na ye. Mais lelo ekoma kaka soki muta sali likambo bweboko ya ko wando commenter ba commentaire moko ezalaka te. Baby auto tia video na ye o auto ko tia na TikTok video moko atia lobi bien ke na lata bien te na famille o na zwa charge. Pourquoi Baby a comité na niveau tia bon poto fing bino nyonso ko finga Baby alata kama be e asala kabwe. Kozala ya Baby peme na Grace et sepelisa bato mususu, mais et sepelisa bato mususu te. Combien de personnes ou ba fingara Baby?
Combien de personnes au bafingara baby alataka bien te eye kutu boye eye kutu combien de personnes bande kunanga siko tolingi surtout banda ko critiquer ye akem ce que lobi ke lelo akema tanga ngo ya ba grâce luzolo ndenga kolata boko critiquer pe kaka akende bo critiquer akende ti bo critiquer finalement congolais tolingani botika mwana batu baby ayoka na lisute ayoka na te po succès silie te baby ayoka na te po azaba makambu na mususu osala en dehors a théâtre en dehors a ba YouTube o bazaka na ba vie na bango ba vie privée o balandelaka ana vie na ye osala grâce luzola kufeli lelo mais boyebi te est-ce que baby akei to akete est-ce que baby abengi ye to abengi te boyebi te sko babanda ko plibia makambu nyonso soki baby abengaki grâce il faut plibia ngo internet mumba to yeba ke baby abengaki grâce baza ba comédien ba star mais ba pina ba privé na bango bana ba vie privée na bango o bako sala. Bien sûr, to banda komona baby na grâce to ebaka relation na bango mais comme baby na grâce bazaka la bango lisusu na relation wana ti bakuta na bango ba koma kuta na rare baby ana ba makampu na yo sala to mona ki baby akende kuluka na nzamba zonga ginya na makola nzamba alors muto yo akeli boso nzambe muto azongi na makola nzambe muto aza né de nouveau akoki jamais kozongela ba makambo abandaki ko sala kala. Et loko au peuple congolais to comprendre yango te baby azonga ki na makolo nzambe akenda ki lusdo akakomaki akomi né de nouveau donc nenga zawana au sala makambo o nzamba otinda esala o motema na ye lisusu te nenga banda komema makena makambo motema ne etinda sala au sala mais na minute o sala makambo lisu par sentiment. Po baby asala mlikamu il faut tout na volonté nzambe boye bisanga na minute o baby soka zana ba jeûne de prière azana na ba jeûne prière est-ce que akoya susko sa ba vidéo na TV kato mona ye akoti ba vidéo na chaîne na ye pourtant muto se concentrer na mamba nzambe ezama makamusu fo atana no pause atana makamusu pause bien sûr on eza musala na ye il faut atana makamusu pause. Mais le loba te bele to komi ko loba concernant baby ndenga zo mona na te o baby ndenga zalaka même pas ba grâce luzolo na uto mona film ka commenter na commentaire ya grâce luzolo moni muninga malamba ye ba na tangwa pasi siko wapi baby na matanga est-ce que luna nde bo mona yazo poster na matanga ba grâce mais luna pas posta ka to monaka to mona appelle luna posta pamba est-ce que nde bozo lobela baby est-ce que bo moni déjà luna ke matanga ba grâce a poster et à matanga ezate ke soka ke matanga eza fetité matanga eza fetité ezate ke o ake matanga zu a poster matanga eza fetité bande konanga siko soki baby a poster te na statut na ende ekosala nini donc po bino bondima ke koko ya grâce a kufi il faut ka baby a poster na statut na ye bande koto tika babiloko oyo tango baby azaka na ba matanga est-ce que bomona grâce a poster na ba statut na ye grâce na baby si baba sala ki esengele basa na minute bazaka na baso na relation bolingo te so ba ozonga na oui to bondela bazonga na tika to bondela ka bazonga na mais to tika kolandela babilo musa mike epesa bien ti babilo musa mike to landela esala mabe esala mabe bino bo asir que grâce à na matanga baby ke matanga wana te to uta ko mona grâce a baby bakende ko tala batu na hôpital bazaki na grâce bakende ko tala ba maladie na hôpital bazaki na grâce siko soki ezaki yena grâce baloba na raté est-ce que balinga bakuta na basala geste ou basalaki balinga basala ngote soki bakutana ki basali geste ou basalaki wana eli ko laksake d'autre part basololaka. Mais ça te que ce qui grâce à Koufeli baby fazo matanga wana atiango na mutu na ye lokola bokilo na ya kufi akende kovanda kuna akata bolo baka kata kovo kasi bolo baka kata kovo bande ko botika boyebi elokeleka na ba via ba star na bisote to yebi eloko batambola na ba caméra te batar ba caméra cachée te na misu na bango ke atie caméra cachée moko eleka en direct nyonso ezoleka pa na ye to mona ngo na TV botika ba biloko wana sala bien te boyoka ndeni tongo boyoka commenter okoti na ba video ya mutu pe a poster video na ye mais yo oye okoti o commenter ka mabobi mi boyoka ngondeni eza malamu te. E malamu te
koko ba grâce akufi tozela na matanga tomona ba comédien toyebi ba comédien nde to bazalaka ba comédien na matanga ba filma na bango omona bakendaki matanga ba comédien ba filma na bango na ba matanga ba filmaka mais tozala kimia en tout cas tozala na kimia tomona ba comédien ba filmer na ba matanga ba filma na bango tomona ba video ba matanga na bango tomona ngo soki bébé okende matanga tokomona na okore ebimi te tomona bozala kimia bomona ntango toyaka mpe na baintégralité ya matanga tokoyela bino matanga ba grâce zo ndenge ezoleka tokoyela bino tokofilme tokoya nango me botika babiloko oyo ke boyeboye kutu na matanga azomonana te bebi na grâce kutu bakarama binemi ya solo bobanda kokokritike voir même bebi oza ingrate oza na molimo ya ingratitude ndeni na matanga ba grâce okende te na mutu moko akomi yango mwana mobali na koti mpe na profil nde Nathalie ape responsable na koti mpe na profil na ye Nathalie ape responsable aza mwasi na bana nde namoni na Facebook na ye me ayeka kokommente mpo na ofinga bebi oza ingrate oza mwasi mabe chance kutu grâce aboyaki yo na matanga ba grâce ozotia ata lokolo te bandeko bebi banda kofilma lakisa bino mpo bondima bolingi bebi afilme matanga ba grâce luzola ye kolakisa bino wande bokondima ke bebi azokende botika pe mwana bata vanda kimia ko botika pe Nathalie bebi avanda kimia asi abunga na ye na ba réseau social kipaka na ye lisu bino te botika ya vanda kimia ata kutu bayinaka mutu tina niveau wana te soki ye ake matanga ba grâce elamusa kokwa ba grâce pe te elamusa ye te alors akoyebisa bino te akendaki te aotiela bino ba caméra te pour que bondima pour ka convaincre bino pour aotiela bino ba caméra te soki bebi abengaki grâce luzolonda oyebango soki bebi akendaki matanga ya ba grâce luzolonda koyebango grâce luzolonda koyebango bandeko bobenga Ursule Botelwa TV oza na ba information pour na grâce na bebi eza ndenge nini est-ce que grâce bebi ake matanga ba grâce en tout cas jusque là na ba vidéo te soki nazwi ba vidéo bebi azoke matanga ba grâce bomona na oyela bino otiela bino yango awa mais soki na yeli bino yango te na tieli bino yango te eza parce que naza nango te nazwi information moko te concernant Nathalie bebi donjwa pour na matanga ya ba grâce nazwi information moko te alors bandeko bazo commenter bandeko bazo finga bebi en tout cas botika biloko ya malamu te tomona bebi na matanga soki ozala na temps tomona ye akoparticiper tokomona ye akosoutenir grâce na moment difficile grâce azoleka nango na moment toyebi moment grâce azoleka nango eza moment moko difficile na minute oyo siko grâce abanda kopublier ba commentaire abanda kopublier ba photo pardon abanda ozwa ba photo na ye na bebi abanda kopublier ndenge baosola na bebi totika ko la famille totika bebi soko otindela grâce ba message siko biso tolinga nini comme tolinga ba preuve to na posa nini grâce abando publier ba message nyonso bebi otindela ye abando publier ke botala bebi akomelinga ke botala bebi asali boye eza na sens te bandeko nanga eza na sens te eza na sens te totika bango bavanda kimia totika bango matanga eza matanga ya bato nyonso balinga grâce eza matanga ya bato nyonso balinga bebi ya matanga akufi wana za muta ba fontique aza koko ndenge aza koko ya grâce ndenge pa za koko na biso ba oyo aza koko pe ya bebi avanda na grâce bebi ayebi famille ya grâce bebi ayebi comportement ya grâce ayebi grâce luzolo très bien ayebi luz très bien alors soki bebi avanda na grâce donc elingo lakisaka bebi azwa pe temps ya oke kotala koko ya grâce eloko moko ekoempêche bebi ake matanga wana eza te me toyeba ke aotiela biso baimage wana te aotambola te mpo ka prouve biso na prouve bino kunde na abona na matanga bagrâce tika na yela bino bapreuve osala yango te la famille totika kolobaka pamba boye tozaka respect bomo ntango ezaka moto atie baposte na ye aposte oyeka okommente mabe donc d'ailleurs ntango bokomantaka wana boyeba te ke bacommentaire wana ezaka public bato nyonso batala yango
Batu nyonso batala ngo bazala ba star mboka na biso. Ba star minene. Alors tant to commenta mabe et ça la passe na motema. Star atie photo akufeli koko na ye. Muso aozela ba me condoléances na bino, aozela bo fortifier ye, aozela bo komele ba message yo ko pesa ye courage, aozela ba message yo ko fortifier ye. Mais bo komele ba blo moko boye. Pona oloba na ye ke wapi baby na minute wapi be ata bino moko. Est-ce que moment ya otuna grâce baby eza moment o grâce ana matanga? Moment o ya otuna grâce baby eza moment o grâce ana bandeko to aimer vidéo. S'il vous plaît bandeko nanga otala na TV, otala na téléphone, otala na ordinateur, en tout cas aimer vidéo et ça malamu mingi to aimer vidéo, c'est la meilleure façon ya ko soutenir Irsil Botelwa TV. Donc tango linga Irsil Botelwa TV meilleure façon ya ko soutenir ye, et ça aimer vidéo, et ça commenter, et ça partager vidéo. Et ça ba abonnement donc so za mumba so za mbala no liboso po tomber na chaîne na biso ou s'abonner, et ça meilleure façon ya ko soutenir Irsil Botelwa TV. Ya yango katolo banabino bandeko en tout cas to yebaka nini to commentaire ba commentaire na biso za ka public tango commenter yebaka muta au cliquer na commentaire na yo au luka yeba yo au luka yeba o azanani o bebi sa personnalité na yo muta au luka yeba yo akoti na compte na yo atali lobi muta nga za kanende muta buzoba boy musu muta pesa ka valeur apesa ka respect metango monika compte na commentaire ko finga ki olongoli mba moko valeur na yo na miso bato olongoli directement valeur non na miso bato eza malamu te. Eza malamu te grâce à Koufeli to souhaiter ba mes condoléances to lela elongo na ye mais za te kato ya ko tune mamba baby po eza moment o te biso to ko ya ko tuna grâce tozolo maramba baby eza moment wana te bandeko nanga. Merci na batu nyonso o balandaka biso en tout cas to partager vidéo to s'abonner to commenter et osala malamu mingi. Bisous, bye.